Oui, o bomoni eza biloko koteka eutaka mboka ya nyonso o bayebi mboka eutaka babilamba mosusu eza wana misusu nde eutaka bamboka ebele. Donc nyonso bomonaka na Jetu Mode ezali biloko eutaka bamboka ebele. Eutaka Chine te euta bamboka ebele. Omoni ba modèle eza différent. Soko lingi eloko ya kolata oyebisi ngai parce que biloko nyonso awa etekamaka selon taille na yo, mulai na yo, ndenge olingeli ya mikuse ya milai, ba modèle nyonso ezali. Ba prix pe eza na prix nango ya bien, ça dépend ya modèle yo poni. Donc tout ce Jetu Mode ezali ya kitoko. Osepeli oyebisi nga parce que ezwama sur mesure, en plus ezwamaka sur taille. Donc eza pe sur commande nyonso ezalaka awa te. Donc soki osengi eloko ezali awa c'est bon, soki eza te il faut kozela biloko na yo. Yango wana nazoloba ete nyonso na Jetu Mode ezali. Momoni ba photo mosusu ezokangama ngambo naza wana, ngamoko nazokolatisa donc eyaka mosusu eyaka mosusu ngamona ke donc bosepela kobwaka misu kozanga kobwaka misu te. C'est Jetu Mode, tout est là, tout est permis. Olingo somba olingo sepela na yo yango wana eza wana na Jetu Mode. Jetu Mode kozanga te kobwaka misu pe ntango nyonso na Facebook page na ngai, na Instagram pe natiaka biloko, naza pe na YouTube. Donc nyonso na Jetu Mode eza wana, ba chemise, ba rideau, ba sac, ba chaussure ya kombo ya bien ya kitoko. Donc taille pe banda 38 à 41, 42, misusu pe za 43. Ba robe pe misusu ezalaka ezana ba M esuka ba 5XL. Donc mutu nyonso ko se retrouver. Olataka M o se retrouver, olataka XL o retrouver, ML o se retrouver, 5XL o se retrouver. Donc nengo hésiter te. Olingi eloko yebisi ngai ezali misusu fozela commande nango za denmap 2 semaines ya kozela kofuta ezali futa mbongo na yo bongo ozwi eloko. Soko oza priya moko ya malamu na kopesa yo parce que si to umeli na yebi yo, donc na kopesa yo kofuta na yo après. Donc poste ngai moko natindaka na poste na mbongo na nga moko na ba précision nyonso na tili bino ana kati chez Jetu Mode, Jetu Be Mode, nyonso oyo kolinga eza na kati. Donc bosepela na yango, bobwaka misu oyo ni bakliana na sakala na tombeli bino na tindeli bino ba photo nyonso, mais kokopie te kozwa ba video na ngate okopie yango mema ngo pa isoki wapi yango na komoti yango na ndenge ya YouTube kasa to kopie baki ba kotala nga na kozwa ba view yango na sali changement oyo nyonso oyo kotala. C'est Jetu Mode eza na video YouTube kota otala soko sepeli obengi ngai oyebisi ngai parce que kende nango pela kisoke na omba te na tona ndenge ba photo otali penza bien oleki olobi numéro nini ya photo modèle na koyeba. Ba rideau pe etekamaka nango sur ndenge ndako na yo ezaleli. Soki eza munene okozwa pake parce que yaka na ndenge ba pake yaka 2 rideau ya pembeni na voile na kati. Donc modèle nyonso ba rideau lingi ya kombo ya sans kombo ezali mais ya ba rideau ezala mingi sur commande. Donc rideau eza na pake nango. Soki ndako eza moke osala pake moko, soki ndako eza munene okosalela 2 pake ou 3 pake 4 pake kaka yo moko. Donc eloko moko ko manke awa te. So omoni ke eza na besoin eloko moni ate komela ngai na message na ko répondre yo na koyebisa soki ezali ou bien penga na sala recherche na ngai na ndenge ya kosombela yango wana ke na tikeli bino na tombeli bino ba bombo esengo mingi ba bosepela parce que kalate bokozwa ba solde ya babilo mosusu ezoleka wana po tozokota na Noël. Donc mutu nyonso aza na posa se retrouver. Donc na c'est Jetu Mode, tout est là, biloko eutaka mboka nyonso eza kaka mboka ya oyo tokendeke te bozomona bilamba mosusu wana boyebi pa eutaka, mais biloko mosusu eza wana ezaka mboka wana te eutaka partout par là. Eza biloko ya qualité ya bien okosepela. So oza nango besoin yebisa ngai
na Jetu Mode. Oyo ezali YouTube na bino, oyo ezali page na bino, oyo ezali place nyonso bo se retrouver na eloko. So oza na besoin na nga contacter ngai na numéro eza na page na ngai, numéro na ngai ya français. Soko olingo komela nga na WhatsApp, komela nga na Messenger, opesa nga numéro na yo nga na ko rappeler yo. Ba prix en tout cas na tiaka te parce que mboka na mboka eza na ba prix na bonango. Yango soko komeli nga na Messenger, ngai na ko répondre yo na kopesa prix soki oza na mboka soki ya $, soki ya banini nga na koyebisa na prix ya mboka oyo eza na prix boye parce que na koki kokoma wana te mpona tia confusion na baninga mosusu te ke nga nasombaki na prix boye azoyeba te ke mosusu asombaki na prix ya mboka na mboka. Yango bomona ke natiaka ba prix te, mais bataille nyonso ya bilamba ezali, ba jupe ezali sur taille mesure nyonso bokoluka, ba chaussure tout koluka. So pe boza beza ba rouge à lèvres, bientôt na otela bino ba rouge à lèvres, ba biloko ya beauté, ba poudre, biloko nyonso ka bokosepela na. Donc oyo ezokotambola na ezodefile wana c'est Jetu Mode. Bokopie te boza ba video botinda na bato na bino balukela bino la na septango te so za mina nga na kangi yo na ko bloquer yo parce que batinda nga ba notification ya mutu nyonso oyo akotaki na kati azwaki eloko akopie. Donc ezanga wa bino ndeko na bino bokota botala biloko bosepela bokomande pai na nga moko eza teke bokeluka libanda. Soko oza moteki oza na besoin ke osombaka pe oteka na prix na yo solola na nga meko kopie te. Naza la pona bino nyonso, mutu nyonso aza na besoin asombaka ye pa te kaka problème ezali te na kosolola na yo ndenge biloko ndenge olingeli parce que biloko ezali eza ba biloko ba moins penza te, na eza biloko moko ya qualité ya moins ya likolo parce que nanga emona biloko kitoko biloko pamba te, biloko peza populaire penza makasi te, na sombaka selon goût ya mutu. Kobanga na yo te soki biloko ezali awa ke Jetu Mode biloko na ye mutu non, mutu na mutu aza na goût na ye, aza na ba couleur na ye, aza na modèle na ye. Donc na mutu asomba biloko selon goût na ye. Okomona na te mutu na mutu ngai o na zio nga na ozi non. Donc mutu akosomba na goût na ye parce que mutu alataka pe selon goût na ye. Soko senga eloko neti ba nati lo biloko nga na ye ba goût na yo te ya na tindaka zonga na page yo moko tala so sepene eloko oyebisinga. Donc naza na posa na bino nyonso boya na Jetu Mode. Jetu Mode c'est la classe et la qualité. Jetu Mode place ya humble ya esengo ya biloba lobate. Jetu Mode asololaka bien. Jetu Mode azana pona bino. Jetu Mode awumel deja na bino ba o bayebi pe bayebi témoignage ezali kozwa biloko na yo sans problème. Kozwa biloko no na poste sans problème. Mais poste yango komi cher na kofuta po ba prix eza inclus na kati ya mbongo ona zo pesa. So na pesa yo prix mona likolo yeba ke poste eza pe na kati. Eza kaka te ke yo kofuta poste. So olobi ke na pesa pe prix na yo sans poste nga pe na pesa prix sans poste mais yo moko zo charge ya poste na yo. Mais komaka compliqué obimisi yango na tiaka nyonso inclus na kati ke olingi yango zwa yango yo moko zwa nga na futeli yo poste na pesa yo prix na ngai. Donc nyonso eza na kati ya Jetu Mode olingi osololi tosololani. En tout cas na remercier bino nyonso tozokoma na mbula ya sika mbula ya suka nazo remercier bino nyonso bokotaka awa obotalaka biloko obosepelaka na biloko. En tout cas bo continuer bolemba te botia bitala te. Soko ovandi place moko vanda place moko soza na besoin loko okozwa na yo kozala pressé te. Il vaut mieux ozwa eloko na kimia na calme na pressé te. Donc tout c'est Jetu Mode, c'est la classe et la qualité. Donc eloko nyonso lingi okozwa na yo. Dans ce moment tikeli bino audio oyo boyoka mongongo na ngai moko pe ba précision nyonso bozana nango besoin ya koloba bokozwa yango. En tout cas merci mingi, merci biloko zawana net ensemble ba gilet na jupe ezali, ba blouse ya noir ezali, ba blouse ya orange ezali, ba biloko mususu na kati pe ezo défiler wana ezali. Donc ezo dépendre soko senge loko no ezali ozwi directement, soko senge loko na yo ezali te wana nde okosala commande parce que ezali biloko se tekama mingi na commande po biloko nyonso ekoki kova
kovanda na ndako te bien na magasin te parce que ekokanga mbongo boyebi yango bilamba ekangaka mbongo donc eza biloko ya kolia te kendeke air nyonso yango moni ke biloko etekamaka sur commande ba mama nanga na merci mingi merci lala de robe la ezo défilé wana ya bakombo te me ya kitoko ba modèle ya kitoko nyonso kolinga yango me soki olingi kozwa yango surtout ba robe na biso euta ba mboka ya likolo kuna wana fozela penda commande parce que frère nango na kotinda nango ezalaka cher yango wana nalinga kozwa commande sur 5 ou 6 personnes na tindi si eyeka mutu moko ezaka un peu difficile no biloko mosusu nde eyaka nango mbala mo sans problème à part ba jipe oyo eutaka bamboka mosusu wana na barobe wana me misusu peza nango soko olingi obengi ngai na kolatisa yo so nazwi moya kosala live te yango monike nasali yango na audio et vidéo comme ça oza na besoin ya koyeba makambo nyonso c'est tout mode yango vidéo natindi mpona bino boyoka nyonso ezali awa ezali ya kitoko ya malamu bokosepela merci beaucoup à vous tous merci bye bye